Susi na mai lalisi, susi na mai emepolesha, masusu alingi ngai te bonani, kadime mwabele katuma kezachi, yo spino jazasi. Radio Télévision Lissolo, votre émission préférée, la solo ya Seni ya Tete, et par DSV, Diana Soufout de Perspagne, Papa Jean-Pierre, Boyab de l'Espagne, le président Samina Sidi Maringue, Mère Jackie Mbala, les grands pétroliers Mobomi, MPI Maurice Chilo Indila. Merci Nabandeko Nyonso oyo bazali connecté branché sur la W Radio Télévision Lissolo. Ya solo bandeko ezali abino DSV Diana sous le foot de Wuppertal moto toujours na kati ya bato. Ya solo mpona ko banda émission na biso masolo ya se ya nzete na batemi ya malamu oyo to memela kabino oyo to kopasola mpoke mpamba te to ebisa kabino ke biso tozali ordinateur motu efanda donc to ila kabino ntango nyonso tu masolo ya elengi. Ya solo bandeko na pesi mbote vraiment na bandeko bazali kolanda biso na pesi mbote epa ya papa na ngai Jean-Pierre lelo na kobanda na ye na pesi mbote epa ya mama na ngai bébé Igwe eloko makasi vrai chéri bambote ya trop les grands pétroliers Mobomi Mère Bijou Moswamba le président Samina Zigmaringen Mère Jackie Mbala MM compresseur HM Chantalin Koshi Jo Shongo Géomètre la princesse Pauline Djema Shongo double tête coup de tête et JDD Zanam MTI Maurice Chilo Ingila le président Veron Malumba na Dallas yoka esika oyo ba mangrokoto vraiment tozali ko pesa na bana mai ba comprendre que non ba masolango vraiment que DSV Diana sous le foot de Wuppertal na bolingo na na mère Solange Jidorange tous les canalo mbango et pai ya papa na biso Jean-Pierre to meka koyoka moi voix na epo papa Jean-Pierre Mikolo to comprendre te pilipili bazako tuta mais liboko ba tutela pilipili ezo sila kaka te
pourquoi eza kosila te tokoyeba bango na tango ezali ere moko pe okozala esui ere moko pe esui yo te toyoka papa na biso Jean-Pierre ozala maloba. En tout cas papa na maso na biso ndenge tokoshola boye eza esengo mingi papa na pesi mbote na bato nyonso oyo bakolanda biso na bandaka toujours mbote na nga na bamama mpo bango nde babombaka biso mibali na kati na nzoto mpe na libumu na bango. Na pesi mbote na bamama nyonso oyo bazala kolanda biso na tango oyo. Mama bebe Igwe papa Jean-Pierre akopesa yo mbote mingi mpe akobakisa bolingo ozalaka na bapumo te mama ozakobe na motema na papa Jean-Pierre mpo balobaka ke papa Jean-Pierre atiaka bato na motema te ndenge nalobaka ke motema eza ya yo motema eza ya nga soko tie moninga na motema yo kotikala na nini me mpo na mbala liboso nalobi na yo oza na motema ya papa Jean-Pierre na mobembo oyo yo outi vacances kitoko oyo yo outi mama na sepeli mingi na makanisi kitoko oyo yo dwi mpurke obongisa lisusu avenir kitoko osala makambo ya kitoko mama na kumisi yo me sheke wana oyo yo uti kosala misala ba mission kitoko uti mama moto moko te na bomoyi azwaka chance oyo uti kozwa mwasi kitoko bakende kopesa ye 5 pour na savoir faire na mutu na yo na sagesse oyo zanango bapesa yo 5 ya $500,000 atuka bandeko na jana sengo mingi mama ko batela mbongo wana kitoko oya ko yina yo etali ye mbongo wana eza ya bebe Igwe mutu na ye esali na bakesho kitoko oya sili ko répondre na vacances ya uti mama azwi 5 na ye kitoko na mbongo ya $500,000 ezali sekite mama bebe Igwe njamba sana yo na makanisi kitoko oyo juu ya misala kitoko soki ndoki apusali pembeni na yo mama ndoki wana akopanja na ye moko na makilama Yesu Kristo Santale nkosi o na mesa ko benga nkosi ya bankosi na pesi ya yo mbote mingi ta makamunga na kanisa katango nyosho amesana kurubobe ya solo mokonza ba mama o nga na bengaka mama igete yo za toujours esika yo zali oyo lobaka oya koboya kondimango ekuzaka motema na ye moto moko asombelaka moninga ya uto yo plepo na energie otubimisaka azate isengeli bayoka kitoko oyo za kobima kasila na mesana kobenga nkoko soki na kotala yo na komone sengo esiko zali odo pambu mwa mobai wana soki aza koluba osoko asa bonga banana libuma mama yeli sekite okoyoka oyo magana munoko na ye soko pusani pembeni ye moko akolakisa oyo nzambe asiko pesa ye na siko pesa vero mwalumba ngo isikana yako kanisa papa wana soka za korobo za koyoka ye okorobake oya za korobo kanisa mwa mobuta muke za koroba njoka mbinga mobaya siko tema ye na mama Pelagie na Jordan ekusa nzambe ako kozana bino bato pe bosiko lekebele mira ingwa mandenge na mesa koroba mwano na ngai na José Mubiala nzambe ayeba kusunga bino boza na kimia na bato nyonso o baza pembe na papa Jean-Pierre na siko pesa bino mbote boyeba ke emission ezaka kapo na kutanga bakombo ya bato te yango eza kobebisa muziki na biso yango eza kobebisa makambo nyonso yango eza kobebisa bemission yango tosisi koloba te tokobanda kopesa kaka mbote mwa moke tokoba eboto papa eboto papa na biso papa Jean-Pierre na pesi bambote pe babizu ya trona oyangai mère Solange Jidorange yoka répondeur na benga yo nano 3W ezalaka marque wana kwa des affaires utikela ngai message mère Igete mokonzi ya bamama kwa awe 3W radio télévision Lisolo Master Manakle Konyumbe président Samina Zikmaringe mère Jackie Mbala awe Jidorange mère Solange DSP nalobi moko te sala mosika na bolimo na ngai mère Mélanie Tangi Lenor Tabu Itachi Mbono Mati Nzombe Festival et président Freddy Dancer Champ
Aristote Mbuyamba de l'envers. Nana Boudouga la surnaturelle. Nasima na yo asungu nabotama pakuna koma esika yozali wana yo possible nakozela kaka nasima na yo asungu nabotama pakuna bima luka esika yozali wana yo possible nakozela kaka subiru Radio Télé Lisolo.com. Merci Nabandeko nyonso oyo bozali liboso ya Engunduka to e Bobolo ya Trofa W Radio Télévision Lisolo. Ya solo bandeko tokoti na tango oyo vraiment ke esengeli to pasola mpoke elongo na papa na biso Jean-Pierre Mpambate mikolo yo vraiment bazako tuta ye mwa mingi boyebi liboka ya malamu esengaka vraiment ke batuti bazala ebele na tango batuti bazali ko tuta ebele keba ete liboka na banzi soke deklaraka ekeya ko deklare lelo boko tuta pondu lobi kuna boko tuta pilipili lobi kuna matembele lobi kuna boko tuta soki nini liboka ezali ko mona pasi me ye mosala ezali mosala na ye tika batuta ye Mpambate kombo ya liboka ezali kombo moko ya pasi okonyokama na tango nyonso bakotuta fufu bakotuta masangu bakotuta wangila bakotuta nyonso oyo kafe kaka na liboka ya solo bandeko tokoti na masolo na biso ya mpoko malelo mpoto pasola mpoke lelo tomemeli bino teme oyo esengeli to pasola mpoke tozana ba teme na biso mibale lobi toko pasola mosusu teme na biso ya mokolo mwa lelo ezali bolanda ngai na kimia nyonso teme na biso ya mokolo mwa lelo obala mwasi oyo azali na mwana na obala mwasi oyo aye na zemi conséquence nango ezali wapi yesolo bandeko émission ya lelo bofungola mwa litoi na obala mwasi azana mwana na obala mwasi azana zemi me zemi ya yote ya moto bénéfice conséquence ezali wapi lelo bandeko ebele bako comprendre thème papa na biso DSV pourquoi oye na thème oyo kobala mwasi azali na mwana to azali na bana to kobala mwasi oyo azali na zemi ya moto na banzi bandeko esengeli bandeko obo zali kolanda biso na bokebi bolanda biso malamo pamba te masolo na biso ya mpoko malelo ezali masolo ya ngai pe ya bololo ya sukali bolanda biso na bokebi na émission oyo kobala mwasi oyo azali na bana to oyo aye na zemi me zemi ya yote ya moto mosusu lelo tokomeka to pasola mpoke oyo ezali masolo ya se ya nzete bokoyoka ba révélation oyo Mpambate biso tozalaka na cantique de cantique apocadero na kolekana nano epa papa na biso Jean-Pierre Mpambate yepa yaka na oya ye masolo ya lelo na lobi na yoka nano papa na biso Jean-Pierre nasima na kobetela bino lisolo oyo na ndenge moko bolandanga na bokebi po lisolo oyo ezali mpasi pe mawa bombe anatomique toyoka papa na biso Jean-Pierre kuna esika ye akozwa maloba toyoka ye Radio Télé Lisolo.com. En tout cas, papa makambo yo ija minene. Makambo outi ko bimisa na teme na biso papa ija mpasi pe ija makambo oyo to yeba ko sholango na lisekite. Likambo oyo papa outi ko bimisa teme oyo on dirait otumbola ki pe oyeba ki motema na papa Jean-Pierre.
liboso na yanola yo na makambo tu outi kobimisa na kopesa mwa masolo mike oyo ekutana na makambo oyo. Papa mwana mwasi moko mobali abalaki ye na Jemi. Telema azalaki mwana mwasi kitoko. Mpe azalaki na mwa ba probleme. Mobali akutaki ye na Jemi wana. Mwana mobali abato aboyaki ye te. Mwana mobali abato alingaki ye na motema moko malgré tout akutaki ye na Jemi. Bavandi kitoko mwana pe abotami. Mwana kitoko. Papa wana aza kosunga pe libota wana. Papa aza kosala nyonso mpo na ndenge makambo ezalaka. Makambo mosusu elekaka na mokili papa toyebi te po okoko kuta mwana mwasi mosusu aza kosala kindumba. Ezaka kato benga ye ndumba mpo aza kosala kindumba. Po ezana basi mosusu mpasi nde eza kosalisa ye kindumba. Boko traité ye modèle oyo bino bolingi. Mais soki pe opesi ye chance undimi kovaa na ye okomona pe kindumba wana te. Po souffrance mutu ebandai kotinda ye kindumba. Mais papa ezana bada basi mosusu kindumba ekoma lokola dona ye na makila. Ata osali ndenge nyonso ovandisa ye na ndako okosa eloko te. Mpona ye asi amesana ezana makila vi na ye eza ndenge wana. Yango balobaka ke na vi pesa moto nyonso chance ezalaka kate po kutaki moto ayibaki luka oyeba tout d'abord. Et papa oza mobali kitoko oza koyiba po na nini. Papa wana alimolela yo soki nga na komi na vi akoyiba otala likambo na nga eza boye. Soki bapesi yo mosala yo koyiba te. En tout cas soki bopesi nga mosala na mona esika nga na koyiba te. Okomona pe opesi moto wana mosala, moto wana pe abandi kosala mosala kitoko ki muyibi na vi na ye pe za te. Okoyeba ke mpasi moto etindaki moto wana akende koyiba. Mezana moto mosusu alobi na yo mpasi moto etindi ye ayiba, bopesi ye mosala atoboli susu na kesi ya kompani ekoi o regrete nerere oyo outi kosala na kompani. Exception na vi ndenge tolobaka papa ezangaka te. Na badi tango nyonso na shoraka na pasteur Alexis. Pasteur wana azana makambo mingi oyo to shoraka na ye na ba pasteur mingi to shoraka ngote. Po na tunaka ye ba motuna vraiment oyo babala oyo motuna ya njela oyo motuna oyo ko ezala vraiment na virus mais akoyamba yango lokola gardien aza ko batela bali ekota wona potote pe akoyanolanga kitoko. En tout cas pasteur Alexis esika yo vani na mama Nzambe ako kozala na bino. Botala makambo elekaki na kati na libota wana. Mobali tango nyonso akipaka mwana wana, mwana pe apusani, mwana komi mbali munene. Omoni makanisi epesaka pasi mingi esika bato bavandi yango wana meme Yesu Kristo aloba na mokili tomona biso nyonso na ba filme na Jésus Christ. Yesu Kristo alamusi moto akufaki me alobi na baboti wana oyo bomoni esuka kaka ndenge tozali awa. Mezana bato mosusu oyo Yesu Kristo alongolaki liboma pe alobi na bango kolanda ngai te mekende koyebisa bato oyo nga na wuti kosala oyo yo moni. Elingi kolobake na bomoi na biso bato toyebaka kozala na secret. Mama wana bojoba ye asalaki na baninga oyo bazalaki na ye alimbolaka baninga mosusu mwana mobali oyo vraiment andimi abalanga na Jemi vraiment Jemi na ye te. En tout cas Nzambe ayeba kosunga ye ya mona abeta lisolo na bapire bandeko foto kebaka likambo wana. Secret ezalaka na bato mibale. Soko moni secret okomi kobakisa moto misato yebake moto misato wana obakisi eza satana. Yo koyeba te. Po secret ezakaka bato mibale oboku kosala secret. Soko sali secret na Nzambe ezali yo na Nzambe na yo. Soko sali secret na moninga etali obe bino mibale. Mwana wana komi na âge ya 14 ans. Mwana wana affection kitoko na papa makambo nyonso na papa kitoko. Meme mkolo mosusu ndenge mwana mesanaki kotambola nepai na ndako na kamaradi ya mama na ye. Mama na ye na moninga wana boyebi ke mboko ya mpoto ezalaka na makambo ebele
bajoani soki ba conflit na bango soki na bambongo ali kelemba soki na bambongo nini papa toyebi te tala pasi oyo ikendaki kosala mwana wana akuta na moninga na mama na ye akola na maboko na bango amesana pe tanga moni mama songolo ayambi mama lobi tokele na restaurant na shombela yo soki kebabe babanji bato oyo bayebi soki kebabe bayebi soki za nini babisusu babenga bango soki grec soki nini boyebi ke bana mboko oyo bezana makambo mibale balinga na vi na bango soki olobi na mwana makido to osombela ye kebabe okomona mwana bandi sourire okanisa moni avio za koleka likolo bandeko kende kosombela mwana moninga kebabe vandisa mwana wana banda koshoa na mwana aza koyeba oyo aza kosala na minute wana te banda kolimbola mwana omoni sikoyo so okoli okomi mobali munene yango lelo naza koshoa na yo makambo naza koshoa na yo yeba ndenge bomoyo etambolaka mama na yo akoyebisa yo te papa na yo akoyebisa yo te me esengeli ngai moto nashoa na yo tala ndenge yo botamaki papa na yo omoni musicien moko oyo kaka musicien moko oyo kaka kombo songolo ya lobi ye musicien wana nde azalaka tata na yo mama na yo na bundumba na ye azalaka nango abimaka na musicien wana mpasi ye kosala ye musicien wana atiki ye na jemi aye kozwa chance aye kokutana na papa oyo abokola yo mama na yo koma azalaki mwasi kitoko papa wana andimaki ye na bolingo na solo abalaki ye na jemi na yo yango ti ndenge okoli awa soko tali papa wana malamu tala bana oyo aboti na nsima okomona bana wana baza bilongi na ye tala papa wana aza mokuse omoni bana na ye ndenge balandaki mokuse wana te tala yo ndenge oza molai tala elongi no malamu tala foto ya musicien oyo omoni teke bozalaka na batre kata na yo nde yeyo likambo na wuti koloba na yo oza mwana moke te osi okoli okomi na 14 bientôt oza kokoma na 15 mene bakete na ndako na bino okoya koyeba ke papa oyo vandaka na ye aza papa oyo aboti yo te tala kaka biloko ye ndenge asalaka na baleki na yo omoni asalelaka nango na yo asalelaka na yo te orke moninga aza kobokola mwana na edikasio na ye ayebi ke bana mboko oyo babebaka mingi na makambo ebele metala mama wana satana asili kokota ye papa abebisa motema ya mwana ya boto vraiment boye oyo satana kibondoki toyeba kobanga nzambe tobanga Jésus Christ bandeko yebisa mwana wana makambo wana na age papa tala somo mwana wana abandi kopike crise kaka isika ya avandi mwana jogi na ndako mwana wana alingi sukosukola te mwana wana akomi na traumatisme na ndako mwana wana akomi mbala moko na impolitesse na ndako mwana wana moto amona eza kosala lisusu te mwana wana mokolo mosusu papa akendaki mosala koma azali kosala butu mwana wana adwi mbeli na yebisi yo tala satana ndenge asalaka akotela mama na ye na chambre na mbeli abandi koyebisa mama omoni na minute oyo mama nasimbi mbeli oyo nasimbi swati nga na kokufa swati yo kokufa mama yebisanga polele na yeba tata na ngai na foto bapesaki ye ya musicien wana soko olobi na ngai tata na ngai te mama okokota na mabele nga na koti na mabele oyibano baza kokola na France tala makambo motindo oyo vraiment moninga kaka pona biloka mokili oya kobebisa foyer na baninga pona nini bojoba ya bondoki boyi papa tala pasi ya boyi mama wana akomi kolela mwana kuna za kolenga oyibana mboko bakola kondire baza kotia ye mai na njoto tala mwana mbinga 14 jours kondima te mwana na mbelika kaboyi porte pa kangi fungola tena monoko mama wana bandi kolela mama wana bandi kolela mama wana bandi kolela bi mwana na ngai tala papa oyo papa na yo papa ezaka kateke oyo aboti yo papa ezaka kate oyo aboti yo papa oyo ye moto adwi yo mwana na ngai pona nga na zelaki okoma ta na 18 ans nde nayeba kosola na yo vi na kobombela yo likambo nini nayebaki oza mwana moke likambo oza koloba na nga mwana naza na besoin kotuna yo esika euti wapi te nayebi moto aye koboma famille na ngai
tango atangeli mama komboke na yebi keza mama songolo muta solo na yo mwana mwe makanise jongi mama wana rubike mama nanga yebiro kote papa yebiro kote yeka kamuta za ko showana nga njoka ye ko shola ngona ndenge abo malibota na biso to ndenge nini mwana makanise bandi ko jonga alobi tala vina zalaka nango tala pasi na zalaka nango papo yo esengeli ko shopela ye ba fololo ajuranga na pasi nyosho papa babenga kanga mama na yo ndumba na zaka na bundumba te izalaka lo yenge na biso to bandai ko tambola bu jeunesse nde na eko koya na likambo wana moto pe me makanga na njela wana kaka mamoyo akutai na yo muninga nanga na zalaka moto na ko keni na ngalo sambu na zalaka moto yo na ko keni kela sikitoko me ye muninga mutame makanga na njela wana ye moko asa kuba na njela wana na yebi ndenge ya sala kate jemi ya kwa kate me talanga imbala liboso pe na kene ko meka na kui jemi tala soni wana ya moto yo a vivre na yo te akui yo kaka boye o bobenga ka shokili mbele vite fe soki passage bolobaka na ko sutuka na jemi tala siko na bima moto wana na loba na ye boye moto wana aja tout d'abord marié musicien monene soni wana na ninge ko mira bakisi soki na kutana ki na mobali yo tendenga mama na yo na zara bomboyi te limbisanga mwana na ngai oyo nga na sali kolingo sala bana baninga te me papo yo fukama to sambela nzambe to tonda yebo tondi azana bokaboli moko te tala nenga joka yo mutandimi ke soki yo komi obena na 18 ans na 15 ans akotisa yo sala permis tala nenga za ko proposer mituka na moto na ye ayebi makambo yo te soki buya ayebi makambo yo bandeko esika mama na kufi esika nga mama na yo na komi boma na kufa baleki na yo na kobokola bango po papoyo ayebi ke etali nga etali ye tala bojoba na biso bato na zaki ke na pesa confiance na moninga tala moninga yeko trahir nga mbula boni eleki papo komi na 14 ans baya kusala nga boye bandeko tala paisi na mai na misho bandeko nzambe azana ndenge asala ka mwana wana aleli mwana wana abima na yebishi yo na butu ajela mama wana na tongo bandeko boyebi bana oyo soki kandere ki batambola ka bela banjete na bango ba beje bole so bobenga ka beje bole soki beje bole bandeko papa mama wana beje bole na yebishi yo na lokoro mama wana nenga za ko koya aja ko ganga ayeba pena mutabamba yete njoka mwana wana yeko kanga mama na njoto mwana wana boboto saliye mabu saliye ajonga malamu nzamba yebi nenga shaka makamu na ye abongisi memoire na mwana ye ko yeba sikoyo ketala vie zalaki boyi mama shoyi na ye kitoko mwana wana ye ko vanda tilelo na libota na bango ndenge baja ko kende miza pasi na likambo papa uti koloba na lisolo uti koloba bandeko ya kobala mwasho ya jana zemi na kobala mwasho ya jana bana papa ngai na ko préférer na vie na nga na bala mwasho ya jana bana po bana wana basi babimi na mokili bana wana bakuti ndenge na ye kolinga mama na bango bana wana bakotala bolingo nga na jana mama na bango bana wana bakotala kosaliso na za kosalisa bango na mama bana wana bakozala na bolingo na ngai plus tard papa toyebaka vite bano ya yo moko boti lobi pe bako kosalisa yo te me bano yo okuti na moninga pe bokoli bango papa kokamwa ata papa biologique ya jali moko kamwa bano bakolaka mingi na mpoto aza kokabola affection oyo euti na yo aza kokabola yebi ke papa oyo ayebi pasi ya butu papa oyo ayebi ke mwana subaki na tongo papa oyo aza kosukola badra mwana papa oyo aza kovala na mwana papa mwasi oyo ngana ya kolinga po bana wana basengaki koya na mokili te bana wana bato basengaki koya na mokili te ezali biso baparent nde tobengisaka bana bato na mokili ntango tobengisaka bango na egoïste tozalaka na bango suka nango papa ekendaka be oyo ake na gauche oyo ake na droite bana babandi kosouffrire bongo ngai soki nazala moboti ntango nakute na yo mama esengeli nazala na encadrement ya bana wana po toyebaka buvi te toyebaka moto akosalisa olobi te en tout cas papa na lisolo toza nango oyo nga papa Jean-Pierre nakoki koloba ke mwasi oyo awuti na zemi na mwasi oyo aza na bana papa nakoprefere kobokola bano nga nakuti na bomoyi
o tozala kotalana bano baza komona nga ndenge na koti na ndako ndenge na ye kovana na bango ke mwana mwasi oyo okuti ye na jemi ondimi kovana na ye na jemi soki ke jemi wana asapesa masoro quelque part ke jemi ozalaka ya songolo te yo tambolaka na mama baninga mosusu baza koseka otala job oyo auti kokwa jemi ya moninga yebe ntina te tala job oyo akor biso bakongolo oyebi ndenge tozalaka tala moto oyo joba si mwasi wana si jemi ya intele ye mpe joba mobali avana na ye okondima kosupporte moninga okanisi bosana secret bino mibale ondimi mpe kosalisa moninga tala ndenge bojobe ezalaka na biso yango wana papa bango nyonso na oyo aza na libumu na oyo aza na bomoi bazalaka kaka bana me na ngai papa Jean Pierre na koprefere kobala mwasi oyo nakuti ye na bana ata aza na bana motoba ata aza na bana sambo ata aza na bana 20 bana wana soki ovandi na bana kitoko mwana vivaka na affection mwana kolaka na affection mwana aza yezu mwana aza nzambe alobaki bomoi na ye vi na ye eza esika bano ya mike bazali mwana soki opesi ye bolingo na affection kitoko omata okita okotikalaka toujours papa na kati na motema na ye eboto papa Radio Télé Lisolo.com. Paola likambo za bola salinga nakoki te kosimba te ngai kolito ebuya na sambwe mpona likambo za bola salinga nakoki te mama pasi Radio Télé Lisolo.com. Merci na bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati ya engunduka ya 3W Radio Télévision Lisolo. Ya solo bandeko bolandi na bokebi wana ezalaki papa na biso Jean-Pierre Lolenge ye asilaki kopasola mpoke. Na banzi bandeko tem na biso ya mokolo malelo esika papa na biso Jean-Pierre auti kopasola mpoke. To na lobi na tem na biso bofungola litoi. Na obala mwasi oya ye na zemi. Na obala mwasi oyo abota azana bana. Na banzi bandeko pona ngai na kosepela na bala na ngai mwasi oyo abota azana bana. Mpamba te mwasi oyo abota azana bana azana na bango 40 na kobala ye. Mpamba te mwasi wana bana wana si babotama bayebi ngai tango nazali kolinga mama na bango bana wana bayebi ngai na kobala mwasi oyo abota azali na bana ata 40 ata 70 na kobala mwasi wana. Mpamba te lokola na lingi mwasi mpe na kolinga bana ndenge balobaka olingi mwasi linga mpe na bana soso linga pe na maki na salite na ye. Me mwasi oyo aye na zemi ya solo bandeko tokolinga kobala yete tolekana na mwa nini. Moto ya libani na mboto ya suki ya mpembe nani mokolo Général Dabiradi RTV yo branchenga na sentiment lokola rechapiseleki loketo nanga ezochafe lokola mita mokauka motomoko kasi ozali korukule lokola kaka pigeon rukule
télé lisolo.com. Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na émission na biso na obala mwasi oyo abota na obala mwasi oyo aye na zemi ya moto mosusu oyo oyebite wapi ezali malamu ya solo bandeko oyo ezali opinion na ngai ndeko mosusu oyo akosepela abala mwasi aye na zemi na kati ya libala zemi na yete bandeko wana ezali opinion na ye mais po na ngai nakosepela na bala mwasi azana bana ata 80 ata 200 na fanda na ye pamba te bana wana bayebi ngai ndeko nyonso zali kolanda biso fungola litoi olanda teme oyo esika ona zali kopasola mpoke masolo na biso ya mpoko malelo eza masolo ya koyinda eza masolo mukete bandeko bolanda yango mpamba te lisolo oyo esili kokweya ezali histoire nazali kobetela bino histoire vrai toujours na kati na radio lisolo ndenge tobetaka ba histoire oyo ezali vrai bolanda lisolo oyo ya solo na kati na Kinshasa nayebi papa moko na kotanga kombo te oyo lisolo ekwei bandeko papa wana azali angolais akoli mingi na kati na Kinshasa pe aboti bana na ye na kati na mboka na biso Congo. Alors papa wana boti bana na ye nyonso tu bazalaki 9 pe wana boti bana na ye mais lisolo ya papa na ezali ndenge nini na banzi papa na biso Jean-Pierre lokola pe yibaki nga maloba mais oya nga na kei ndenge mosusu papa wana tango alinganaki na mwasi na ye en tout cas mwasi na ye bandaki ko vivre na copain mosusu boyebi bandeko lokola ndenge tozalaka awa na kati na makambu oyo mobali azali na mwasi azali na mibale to misatu makambo ebanda lelo te tina bonkoko na biso pe tina batata na biso na yebite makambo yango ebanda. Alors papa wana lera zo vivre na mwasi na ye or que mwasi azana sopa kundungu lisusu libanda système ya debabor. Alors sikoyo mwasi abimaka na ye na mobali wana mosusu wana nana babalani te bandeko bazali copain copine. Alors mobali wana mosusu adukuli mer wana achezemi tango achezemi mer atali lisusu mutachenga zemi yeyo me oyoyo achenga izemi te bandeko ya solo aebisi mobali wana yo ochenga zemi mobali wana alobi ngai zemi zali zemi na ngai na ndimi yango me mwasi aebisi te ngai na lingi yo te alors mobali wana ebisi ke olingi ngai te pona nini zemi d'ailleurs na cho zemi zali zemi na ngai yo kende ko wangana olobake olingi ngai te olinga mobali wana ya solo bandeko eyaki ka grave. Alors akepa ya mobali mibale ayebisi ke non ngai naza na zemi mais yo lingaka ngai zemi zali ya 2 mois mais zemi zali ya yote ngai na yo tosanganaka mais zemi zali ya yote zemi zali ya moto boye alakisi pe mutu wana mobali na kigurba na ye lokola lingaki mwasi alobi te ngai zemi wana il faut na boko lango ezali zemi il faut na boko lango lokola na lingio bandeko ndenge tolobaka amour ezalaka aveugle mais air bonko ebomaka alobi zemi wana esengeli na boko la zemi wana tata wana mosusu aye oyo toza koloba ekomi lokola mwa baguerre mwasi na nga yepe mwasi na nga yepe mwasi bakomi kowelela mwasi mutu atiaki zemi akomi kowelela mwasi mutu oyo atie zemi te akomi peka kowelela mwasi bandeko oyo atiaki zemi te asali nini alongi mwasi azwi mwasi. Alors sango ezalaki na famille eke en tout cas zemi ezali ya mutu wana te bandaki koloba atie zemi mais zemi ezali ya mutu oyoyo andimi azala na mwasi mais mwasi ayebaki secret pe papa wana atiaki zemi ayebi ke zemi eza ya ye bandeko papa wana azwi mwasi na zemi mama na ngai mais papa ayebi ke zemi ezali ya ye te mais sentiment ya mwasi azwi kaka mwasi po afanda na mwasi afande na mwasi bandeko
aboti na mwasi wana bolimbisi 9 bana. 9 bana wana mwasi wana otoza kobenga mama wana azali aboti bana mikolo koleka biso mikolo koleka biso. Alors na quartier lokola azalaki batata misusu o bayebaki mwa lisolo wana lokola papa wana azalaki angolais bayebaki mwa lisolo wana babengi mwana na ndenge kaka ya koswana ba conflit na bango babengi mwana kote batalisi ye balobi ke no omonaka bilongi ya bandeko no nyonso tu na oya yo omonaka teke bango bazali mwa teint clair pembe mais yo ozali mwindu pe suki ebele. Papa na yo azalaka wa te, papa na yo ndenge ezalaki tala likambo ezalaki boye papa na yo na shock wana akima na ye akenda Angola afandaka na ye na Angola kuna. Alors oyo nyonso tu bazali bana ya tata oyo, mais yo ozali tata na yo akenda Angola. Mwana wana atali bilongi ya bandeko na ye amoni pe changement alobi te nga ntuka il faut na kende akei ye wana ke Angola. Bandeko balobaka makila ya moto akei Angola na ba age nini oya ke Angola bandeko kimotema mabe ezalata oyo papa na biso Jean-Pierre alobi moto akomi na ba age ya 35 ans babombela ye likambo na lobi 35 ans babombela ye likambo moto lera yoki eloko ya bongo na age ya 35 ans baye koyebise likambo ase décider akende na ye Angola. Akoti na Angola akomi na kati ya Angola bandeko bolanda likambo yo akomi akutani elenge mwasi pekuna bakangami ndenge ezalaka kaka basali libala na bango abandi kofanda na ye aza komene vie na ye na lolenge na ye lokola pe Angola ezalaka na vie ya kokende ba province ya kozala na vie ya koluka ba voyage ndeko akomi koluka azui mwa vie na ye a stabiliser mwa vie na ye akomi bien. Alors bandeko na kati na Kinshasa bayebaki te yaya na bango akendaki Angola kaka na bit ya koluka. Orke yaya akendaki Angola na bit ameka kotuna soki akoki kozwa père na ye na kati na Angola amona ta père na ye, mais mama to papa oya ye bayebaki teke bayebisi deja mwana bandeko eza ka grave yo muto yebisi mwana muninga mwana yebisi papa na yete ayebisi pe mama na yete ye moko alobi kaka ke Angola, mais akei Angola na biti ya koluka te na biti pe aluka papa oya botaye avant kufa mona papa oya botaye bandeko mwana wana otozali kobenga mwana azali vie na biso vie wana akei na tango wana vie wana akei afandi pe na Angola moi vie na ye abandi ko rétablir vie na ye vie comme moi bien. Alors bandeko nesika batikalaki na Kinshasa batuni papa babe yaya pea tomoni azotinda ba photo vie comme bien ndako bien na mwasi na banzi Angolais ali kopesa biso tokende kuna lokola yebisi biso Angolais zo pesa tokende poto bandeko baleki misatu basimbi nzela bango wana bayeti na Luanda bakomi epaya yaya na bango baleki misatu ya mobali bakomi bafandi. Lero bakomi bafandi bakuta na kati ya ndako wana baleki lisusu ya mwasi bazali wana misatu bafandi bakomi 6 na 4 bana ya na bango bakomi combien 10 na ya na bango na mwasi ne bakomi 12 na kati na ndako mendako ezalaki munene. Alors babandi kofanda eye kolekana ba comprendre te papa moko boye aye na kati ya ndako wana bandeko bolanda papa moko aye na kati ya ndako wana papa wana lera aye na kati na ndako wana azali kotuna kombo boye bayebisi eke moto wana azate abimi mwasi ayebisi eke moto wana azate abimi alobi na koki kozela mwasi ayebisi eke zela mais mwasi ya ndeko wana ya kulutu wana atali papa wana bien atali akiko tala foto mobala moni papa oyo
na mobali nanga bakokani baza leki na kulutu to papa leki na bango atuni misusu wana baleki ya mobali boyebi moto yo ya lobi te na yebi bango na yebi yete to yebi yete mais moto ngo pe afandi calme asa kozela ya solo bandeko esika o bafandi calme baye ba servir père wana mwa moko na ye akomi komela aza kozela bandeko eumelaka te ndeko wana asili kokota na lopango ndeko wana tanga koti na lopango amoni papa wana makila na ye panzani abi oyo na lisusu lera koti na ndako apesi ye mbote alekani atuni mwasi na ye wana nani ya bite aye koluka yo azana posa bosolo na ye wana esali masolo na bino mibali il faut natika yo natika bino bosolola bandeko atiki mobali na ye babendani na papa na coin papa na bani kotangela ye kombo na yo kingani yo na cheki mama na yo zemi na aneboye abotaki yo ozali mwana na ngai tala yo na ngai yebisanga eloko nini oyo ezange pai na yo parce que ngana yo ozali makila na ngai mwana vie oto sali koloba mikanisia baebisaka ye papa na ye wana donki ayambi papa na ye wana na esengo nyonso ayambi papa na ye quand même a trouvé ye ayambi papa na ye wana abimi sie libanda alobi en tout cas ndenge na trouvé yo vraiment tala na ndako awa batu batondi mais nazwela yo hotel ofanda ye habite mwana ngai hotel na kwenda kosala nini ata na mabele na kolala esengo na nga na trouvé kaka yo na kati na ndako oyo na trouvé na kofanda bandeko papa ya yo omona yete bayebisa yo okutani pe na ye même figure mwindu suke bele bilonge kokane za kuta kobakisa mate alors sikoyo baleki oya mobali o bawutaki Kinshasa bakomi kotala yaya na bango na papa wana bakokana mais moye batuna pe yaya na bango te moye pe batuna pe papa wana ezali te papa wana ye akobeta une semaine moye batuna ye pe ezali te batuna yaya to papa wana ezali te baleki baza koya yaya biso to bimi bobimi bokende boye na boye pa apesi bango mbongo bakei lero bakotikala na papa wana bani kotalisa ye pe na baleki na ye vindenge ezali na makambo ndenge ezali bandeko papa wana ye na ndako wana bandeko commandement ebandi na kati na ndako wana lokola mwana comprendre ye mwasi wana akomi soki père wana bakomelati père wana fufu na tongo mwasi wana il faut akende mbangu asombi fufu asombi babiloko nyonso alambeli père wana lingi titi te alingi kaka fufu père aza ko komande na ndenge kosakana te mwana oya bokoli te akomi ko komande na kati na ndako wana soka lobi bière eye fufu eye atabo bandaki kolia soki alobi kaka akomi kopesa loi na kati ya ndako ya mwana na ye wana na baleki ne oyo bawiti na Kinshasa bayebi kutu te mais siko baleki ne baso comprendre te yaya tuso comprendre te ndenge nini papa oyo soki papa mwasi na yo soki nani tuzo ibate so komanda yazo pesa ba loi na kati na ndako ya biso pe tomoni ekomi trop soki bongo tokolobela ye yaya pe olie alobela baleki ke lisolo wana yaya pe akangi kaka munoko alobi botika ye ekokende ndenge wana tolekana na loyembo mwa muke Banina moto suki ya mpembe na limokolo Général Dabiradi RTV yo branchanga na sentiment lokola rechabriselesi loketo nanga ezochafe lokola mita mokauka motomoko kasi ozali korukule lokola kaka bijan rukule opekisa sentima na ngai te nokipa katika dega nakata motema na nga motema ya mwana moto kasi sache komitaka mabele découragé au bureau des plans.
lisolo.com. Merci ya solo bandeko tozali kokoba na masolo na biso esika oyo papa wana ye na kati na ndaku wana bandeko. Papa komi kokomande ndaku ya mwana na ye. Azali kokomande na mwasi na bandeko ya mobali ya Kinshasa na bandeko ya mwasi oyo bayaki pe misatu bandeko akomi kokomande bango. Bandeko ya mwasi soki bayebisi batuni ya na bango mais papa so pesa ba loi boendenge nini abi bofanda kaka calme botika oyo eza ndako na ngai moko na yebi makambo botosa kaka. Mobali azali koloba eloko moko te baleki pe oyo ya Kinshasa batomboki deja babi me vie mais soki ozolo bate biso to gaze mais affaire nini pero komiko soki afandi ko tindaka batu pamba basala bo donc pero wana peli tuto akosakana te bandeko. Une semaine papa ne koki ye wana asengi azonga bandeko. Mobali akangisi biloko, mwasi akangisi pe biloko parce que mobali abombeli mwasi te ayebisi mwasi ba makambo nyonso abio moni papa oyo papa oyo azali papa oyo achaka mama na ngai zemi. Mama na ngai abalanaka na papa wana abalanaka me andimaka zemi. Alors, lokola papa na ngai alingaka mama na ngai mingi, alingaki teke atika mama na ngai. Mais papa oyo aboti bana oyo ekomi papa oyo changer. Papa oyo aboti na bandeko na ngai oyo yaza papa na ngai te mais papa na ngai yeyo. Omoni ndenge tokokani sikoyo na sala nini. Père wana lokola kendaki azongi na ye na province esika yazalaki. Tango akeya memi ba photo, amemi biloko. Akeko yebisa bana na ye kuna lobi na trouver yana bino oyo na yebisaka bino o babetelaka nga lisolo aza place boye na trouver ye alakisi baleki photo mama na ngai baleki bandeko basepeli mingi mpe balingi bakutana na yaya oya bango bandeko. Balingi bakutana ya na bango baleki misatu babandi kokanga pe basakoshi ya mwasi moko ya mibali mibale bakende pa ya na bango bakende kofanda nzela ya poto bandeko. Bana misatu oyo bayaki epai ya grande sœur na bango oyo bala mobali wana bazalaki misatu bandeko. Ezalaka kaka kote ya mwasi mibali misatu, kote ya mobali ezali batu oyo bayaki mibali mibale pe na mwasi moko bandeko bakomi 6. Kote oya papa oyo ayaki azongaki ya solo bandeko esika oyo na baye bandeko baye mobali moko bana basi mibale bandeko. Ndako ekomi 9 personnes bolimbisi babandi ko préparer baya bazuzu basakoshi na bango wana bamati motuka baye bakomiti na Luanda. Tango bakomi na Luanda bandeko lokola bapesaki bango itinéraire bien. Mwasi wana fanda kaka na ndako mona 3 personnes baye bandeko basi mibale na mobali moko. Atali pe bilongi na bango amona bilongi na bango ekokani kaka textuel na oya mobali wana ya mobali na ye. Mais atali bandeko oyo ya mobali na ye oyo papa na bota na Kinshasa bazata na ba très moko te. Mais oya papa na ye ya solo bandeko bango nyonso tu bakokani ba très moko suki ebele bilongi na bango ata babota ebele. Mais oya papa wana baza na témoin clair boye na boye baza témoin ko na yete. Mwasi wana tuni bango boye ko luka nani o toye na ndako ya na biso boye na ndako ya na bino nani batangi kombo bandeko po ezali solo moko na koko tanga kombo te ya bato apesi kombo yana bino mwasi pa ezalaki alembi nzoto. Kote oya papa oya chaki zemi baye 3, kote ya papa mobokoli baye 3, kote na ye moko pe baye 3 baoluka nzela poto bango 9 wana baye koluka nzela poto epa baya na bango bafandi wana bandeko. Ndako ekomi inondation na kati ya ndako. Côté 3 plus 4 epesi combien 9 13 15 personnes ekomi na kati na ndako wana bandeko. Ndako ekomi catastrophe kolia mobulu
soki balambi biloko oyo ya kosokola nzungu te, mais sikoyo ba oyo ba kolina yana ba ona kati na Kinshasa bazo comprendre te. Bango misato basangani babi, mais non, toyaki awa ndako ezali ndako a vie, mais bandeko ya mwasi ya grande sœur ya mwasi ya vie baza misato bango yeyo, mais 3 oyo bazocha munoko oyo ba witi wapi? 3 wana pe bazocha isusu kaka munoko ba oyo pe 3 ba witi wapi?